ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Na sepeli komona biso nyonso mais avant océan kota tolingaki toyeba bandeko toyambi na kati esiko ndenge président moko akala bandai koloba na ye na mama mona bino mpe bomona esengo to esengo te bongo vandika bakoyebani te okanke longa na nzoba mais tozalaki na yo wapi ona makambo baningi kuna bantangi babako biso basuku makambo na ezala bino pesa ndema mbote pesa mbote mobala ndema mbote mama nzama mama nzama kambo na ya nzama kambo na ya mama nzama kambo na ya ok babina na commune ça venait de mais
soyo olingi nyonso ebele tobundi tolingi toyamba mpe oyebi ngaba eya na simino te me makala eza na simino makala yango tolambela en tout cas ese bandeko masina baza na bomwana elakisa kozaita te en tout cas nayemankambo yaya merci maman posema ya kino telema maman l'amour du procès et de la patrie. C'est bien que c'est le mal. Vous allez expliquer que c'est le mal. Ah, oui, c'est le mal. C'est le mal. Ah, vraiment. Vraiment. Awa, Peniloma. L'homme de Samana Amon. Si c'est nos arabes, n'a pas de la chasse à pas ma classe de colo. Ma classe, nous sommes en école primaire, et si c'est la classe, n'a pas mis à l'interne. Alors, ils sont. Les arabes, la Barcelone. Mamá de Suena, con la futura de la presencia que lanzando. Mamá, oye, mamá, oye, mamá, yambola banda, nalobito kumisa nzambe. Kwete nzambe nde asali makambo oyo. Euti na posa ya moto te na motema ya moto abanza yango te. Mais lokola nzambe aza malamu nde alobi na ye kotombola ba mama. Yango tozoyembela no nzambe la biso loyembo moko. Nani oyaleki nzambe na monene.
ndenge na ngai kozala importance te po mutu na Nzambe nde alingaki liboso. Ngai nalingaki kaka totombola ye parce que aye kotombola biso bamama. Première institution. La maman baza mobeko ya liboso. Olinga te. Nzambe alobaki, il n'est pas bon que l'homme soit. Il faut appeler ça aide semblable. Azala mosungi pour accompagner papa. Et ça va être. Si vous avez vu maman tolobi, le la papa yoko kite, c'est quand maman la sali. Comment papa longtemps? Nabitumba ya papa, biso maman tozala kaka na sima. Papa soka la bitu bi papa soka tindiki otindiki. Papa ya boti so bana sundoli. Papa ya violé yo. Papa ya kila sola. Na parti la biso doli, tolobi makambo la bu. Mama ya Congo, oyo ba violé bande ko la est boye bien. Na komisa la papa la poza docteur azalo kwa marché. Alors bien malgré moi que sundoli mais pas sur ma violence moi elle a dit kabango exact de la maman yango to lobi Esther asala ki yango abanga ki roi te abanga ki reine vachite abanga ki moto te biso moto kobanga moto to lobi to fingi te to tambola kala makomi ya Nzambe soki eza péché Nzambe aboma biso mais soki totamboli mpona kotombola Nzambe na République démocratique du Congo il faut asala makambo emonana aloba makambo eyoka mais ce qu'est un véritable Dieu d'Israël, Nzambe a délivré Égypte et Israël à Maboko Pharaon. Mais comment ils sont sous l'emprise du diable et la carte à Mboka la Bissomoko? Pas Israélite, qui n'est pas à Pharaon, n'Égypte, mais Bissomoko la Bissomoko va occuper Bisso. Comment tu bouges? Maman congolais a passé. Et comme il a coupé, à ta coupfaille, et ouais, maman boti mwana na passe 9 mois maman wala bopesa mwana ocha maman na entreprise bako sa mwana kulu souffrance en boko bofuta ka papa te papa bakoma ba mabe mwana na boba na ko pesete pana kwanga ta soka lobi kambala bako yekete to lobi assez la souffrance maman ya Congo na tula na bilo motuna ile yeso bati mama na tula bilo motuna kasi yango tolobi mama tolobi tozali kotomba totelema po tobengana baokipa ya République démocratique du Congo tozali kotelema po tobala ye yango babengaka yango océan de la place océan alingaka mbindo te ebalo eboya mbindo mama soki olingi mbindo yeba océan de la place akolongola mbindo bonga na océan soki yo ye na Congo kokota mbindo biso fo tolongola mbindo toza océan c'est Jésus-Christ alingaka mbindo te alobi yake mpo na nga lolembo ozali mpo nga lokoma protie na peso forme yesu azopesa biso forme ya kozala osoni na biso ya kozala délivrance Pharaon akomi ebele Pharaon s'est multiplié alobi na etouche bana Israël tobisi Pharaon te oboseli nzambe na biso oyo biso aleki nzambe nyonso aleki bango nyonso yo yeli biso atakopika yo yeli biso bwalu baditunga yo yeli biso wewe odi udani biso yo au nom de Jésus yango lolobi bamama tobanga bamama tokobanga te kasi tokobanga bamama ya Congo tokobanga te kasi
tokobangi. Yo onyati makolo kati na esika. Kende ko sensibiliser bandeko na yo. Loba mama kolala te. Tokosomba mai, toza nango. Tokopesa kolia, toza nango. Tokotangisa bana, toza nango. Mais cette fois-ci, Congo au Congolais, Jésus-Christ est venu pour battre la vie en abondance. Alors, c'est sa bénédiction qui enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Bénédiction, c'est la chagrin. On va foutre la main et elle a ça ma colonne. À moins qu'on comprenne tes comptes dans ma vie, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. On va comprendre tes nos pères. Mais là-bas, ici, qu'on a la télévision, il dit, ça m'a fait signe et au poste de commandement. Toutes nos mamans au poste de commandement. 50% est dans la constitution en Boto. Mais papa, ça va bien en Boto. Yo que le Boluka Moussala, papa est tellement le Komakango. Comment tu t'as dit le classe mort? Ma maman est le 8 mars, ma machiniste est là, ma télémasse. Comment on va aller sur le 8 mars? Ce sont des femmes comme nous, les Américaines qui ont revendiqué leurs droits. Et pourquoi pas nous, les femmes congolaises? Nous sommes capables. Nous sommes capables. En tout. Ma maman Koutiria Bazalia. Ma maman Madame Mikwanga Bazalia. Ma maman Bilanga Bazalia. Ma maman Bataki Bazalia. Ma maman Yedese Bazalia. Ma maman Bon. Et Bobo Bonio. Mais ça la vie c'est Zinda Kabeko Zinda. Et Atabupika. Ouais, on a cherché la vie à maman. Mingi batuli mituna balobi bayebite de ui et la kisi ba maman bolanda la bokebi. Merci chérie, que Dieu vous bénisse. De ui et la kisi de nabiso ezali la démocratie plutôt. De nabiso ezali la démocratie. Ba bande ko ezali ote. Autant voilà qui était à bon comprendre. Tout autant voilà mibali hein. Mibali est mon basa ma péré. Là les ça va vous péré. Tombo la bande quand tu vas travailler la démocratie universelle et inclusive. Inclusivité la vie sur la kisini. Et la kisi était maman oyotanga, maman oyotanga te, maman oyoyebi eloko te, maman oyoza de eloko te, yo parti na yo dei. Dei ekokomisa yo moto. Dei ekokomisa yo moto. Lokolo tanga te koyoka soni te, bato bakoleka na komisa Kongo bakotangisa koma na yo. Voilà maman. Universalisation la biso. Ezali pointe ezala ya molongo mo. Molongo mobimba maman. Cela veut dire soko ki la poto. Valeur on va passer à moi c'est les États-Unis d'Amérique, valeur on va passer à moi c'est la France, valeur on va passer à la Cameroun, à Tchad et pas par le Rwanda, on va s'occuper de ça, valeur où les femmes maman Congo ça aller. Mobali on botte si moi si pas le sondoli et bakangi. Mobali on violé moi si bakangi. Mobali on sakani na bana biso bakangi. Il faut moi ça soit somi na ndeta la Yesu. Alléluia. Mais ni comme ça tu refinga pour Yesu na tu ça Renard Rwanda. Et donc quand on provoque bango. O ba mama ba télémia on te boye bisa ba Renard Rwanda. O ba kanisa ki makangi Kongo. Ata ba kina bango na ba kaifu ba yoka. Yesu ba ko boma yemo ko la soulèvement populaire te. Pour faire ça la musala ya kusa. Amen. So ba ko kanga ko la soulèvement populaire e bela ba mama bo. E bela ba mama bo osala ba wona. Baye bani. Baye bani. Ayo ka mo ba zinga. Ba mama lelo ba yaki koyoka ngai. Bango ba yaki te po bango ba loba. Il faut ngala pesa bango force. Il faut ngala expliquer bango. Po ba
balongola kobanga balongola lolengi ndela simana ba mama bakoloba te boni ya yo yandika mopaya politika ki lelo bakamba lokuku eza ya lokuku obi misala biso ba secret ndako te limali banda te moi so azali ba kobomba sekele moi so azali makambo to kutala kam particulier to kosala yango kuna lelo ko yende biso nyonso po to yebala to sangala to ba likambo ya ba réunion ya ba cotisation ya ba okili nkolo to na ngote tamso to kopesa maka tamso to kopesa maka ba mama oyo bazala bana bango examen ta ba kopesa félicité faut sangala bana batanga to boyo bademeli bana nga pour l'examen de tes cher mingi biso ko ndile po bana na batanga baso ba diplôme to comme na ba danger déjà bazakoya pas il va vous défendre place on a les bonnes ba français et à côté de la non il faut pas blaguer avec ma maman toi tu sais tu n'es pas c'est ma maman alors mais quand on a la maman la maman j'ai à dire oh toi c'est ça tu dernière fois c'est ma maman tu vois alors faut t'entendre ici maman mais bango bana bango ba kuma ka bakonzi mais bango ba miso ba postile na yi e maman na mama la maboni boko na ya yona moi c'est bana ba nanga nanga asala campagne wapi mabili député na ba belele ba repêché bango ba komi ba député et bango ba maman no so sa muta comme député ate mota maela alite mota député alite ezali po ba inde na lisungite pe boyeba ki valeur na bilote mama yo lingi ko langa ngande yende umelande oleki bango te mama yo mama bana ko bilo banga moko na umelande ngamo ko na leki bango ngamo ko de mutu ngamo ko de nyosa ngamo ko na leki bango akanga na leki bilote la ka musala ona lukala za mkonzi ona za musala na leki bilote mutako sa bilote parti ya ngata parti za ngala bibi parti za ya ngaite mama se ya za kolo parti te et puis venez dans les mots panzi sambu mais quand na kobunda na koza la combattante na bilo kwa nzamba pesinga maloba na sikola bandokeli na bundela kanzambe wana na évangéliser mukela intimider bango na évangéliser mukela fingi bango na évangéliser mukela tongi bango na kongola bité kenda soulèvement populaire parti ya ngata parti ya bino kaba kolo parti bino nde ya mama bola bibo zala nzembo toyo ka pelo yemba bino malobe pa ba mama. Va maman viva! Viva! Va maman viva! Viva! Va maman viva! 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 Maman, continue à dire viva te. Pour vivre ma boca kaku. Viva la musique papa imba pasali. Akufa, ils sont maman viva. Ils sont dit maman monte mon jali. Monte mon jali. Donc, nous avons la tout ça pour la partie. Et ça même, comme ça même maman océan. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.